zemi ayaki na ba papa boyoka ya bo partager ngata ba tonton biso ato ba bêtise te zéro bêtise bo partager partout ba papa bayoka makam na bango habita nga ba botinga nazaki na zemi mama nga zai na zemi bana mapasa tant nazaki na kati ya zemi bana mapasa après mama tanga yeko bota ngai boyoka déjà li solo ndenge zo bande banda somo soko comprendre na début oye ba ko yeba ko comprendre li solo bo yoka bo aider tangu ya zaki na zemi mama zai na zemi bana mapasa mama na eto zai na zemi bana mapasa tangu mama ke ko bota mama aye ko bota mwana kaka moko mwana mususu amona na te aboti mwana moko tangu ndeko na biso to pesa komo ya Naomi tangu Naomi aye ko botama Naomi tangu abandi kokola abane kokola na comportement moko très dur très fort comportement makasi bano baza ba comportement makasi obalabake yaza lokola mwana maye yaza comportement yoza kwa mwana mai yoza kwa bo yaza ki genre ba fille wana mwana comportement makasi aza mutu o abimisa ba secret na batute amela ka bomba kango aye kokola bongo e kokoma na âge moko bo ya 12 ans bonsoir la famille e kokoma na âge moko ya 12 ans mama na ye azala bandeko na ye na poto ye kaka mama na ye atikala ye moko na lopango ya famille ba mama aboti mama na ye azape na poto akoma koko aza mukolo ba mama kurutu na bango bazape awa na poto donc ye kaka nde mutu mama wana ka nde mtazana Kinshasa na ndenga aboti na lopango ya famille tangu ndeko na biso mwasi Naomi abandi kokola tangu Naomi abandi kokola papa ya Naomi na mama ya Naomi bakabwani na libala papa ya Naomi akei na akeko papa wika ba makama pe banana o mwa kala papa pakota na kati ya famille moko boye mère moko boye atikala ye mo na Kinshasa père moko boye ndetikala babani na ba pe ko sala ba vie makama ba jigolongo pe banana o pe mwa kala na nenga ba bete papa na bango bazaki na mama na bango bolingo papa aye ko kabwana na mama na bango papa akena ye ko sala libala mususu na mwasi moko boye quelque part na Kinshasa bango batikali kokola na mama na bango bonsoir Karine Joela tango babandi kokola vi ya pasi boye o lokoti boye o buaki nde ba mama mikolo balobaka o lokoti boye o buaki vi ya pasi aye kokoma na âge à 12 ans sikoyo tangu mama ayaki kobota Naomi tangu Naomi abandi kokola Naomi comportement moko très fort comportement moko dur mbala moko batu bayebisi mama ya Naomi que il faut oluka ba mama bampasa basalisa yo bakabola yo bana basalisa basa bikila kila bakabola bana parce que Naomi azokola comportement makasi Naomi bapesa ke loko moko te so kabeli bombo il faut ba bombo ezala mi balé so bo pesi robe il faut ezala ba robe mi balé so bo pesi papier il faut ba papier ezala mi balé mama koma ko mona ngo koma ki trop ba mama ya mikolo ba ebisi ke kende ko luka ba mama mapasa basala ke kuku atwa beti ba mama mapasa basala ke basala bikila kila bakabola Naomi na ndeko na ye oyo amona na te mama na biso atikala kosala yango te parce que makoki ezala kite mama na zaki suna mbongo te mama ba Naomi akoli bongo Naomi ekokoma na âge à 12 ans famille na bango papa ya Naomi na mama Naomi bakabwanaki déjà bakabwane de baton wana papa na ki kozwane mwasi mususu Naomi akomi kotambola na Kinshasa wana na mutonga na ye na mutu akena akoluka batu akanga suki kuku Julia akanga suki nenga kena akokanga batu suki soki batu akangi batu suki bazumbongo ayena ngona ndaku basali wenze balie donc Naomi mutabane ko lesa libota na âge ya 12 ans Naomi abane déjà ko pesa effort na âge à 12 ans Naomi a souffri ko kende ko sala babiloko wana e ko koma na temps moko Naomi pasi eleki Naomi akomi kolinga mibali na âge ya mukie abandi kolinga mibali mena ndaku azosala hypocrisie lokwa mutalinga mibali te po pasi eleki charge eleki mwana azokokaka te na kokanga suki amoni ke akoma na ye kolinga batonton Kongo pendenge ezalaka kaka babandi kolinga Naomi akomi na batonton via mibali mais famille hypocrisie kobatama
Naomi Birch, coucou à toi Birch. Naomi abandi kolinga mibali, abandi kolinga mibali et ko sala que Naomi na mama, Naomi abimi Miss de Miss, malgré na lesa kalibota nanga, mais bazala nanga ka bienté. Mama nanga za ne sengo nanga te. Mama nanga sepela nanga ite. Nyoso yanga ezala ka mabe liboso ya mama. Malgré nga muna osala be fort ya famille. Nyoso yanga ezaka mabe. Et ko koma na âge moko boye ya 15 ans. Na eko linga tema na koma eko linga mibale ya mbongo na aja mukie do soki na oloba eza ba 12 ans ba 13 ans ba 14 ans na mi akoma de eko linga mibale ya batwa ya mwa ba moyen na Kinshasa wana ba moyen ba kopesa yango ya oya na ndako ba lié ba meli ezala ki bongo eko koma na temps moko boye na mi alinga ki moi jeune garçon moko o na famille na bango pe bazana bango ba lokote bazana bango ne lokote na mi akomi mwasi ya ko garçon wana tango akomi ko bimana garçon moko boye na quartier na bango Naomi ayeko zwa zemi. Tangu Naomi azwi zemi, mama ya ba Naomi asilika ki makasi. Yo mwana ozwi zemi ndenge nini? Mama ya Naomi abengani Naomi na lopangu. Alobi okokende pa ya mobali wana ye mutakobokola yo. Bakangi biloko wa Naomi magem ta lesa kalibota bakangi biloko ne baketika na famille wana pezaki nango famille ya malonga te famille moko kaka ya pasi Naomi akomi kovanda kuna Naomi tango avandi kuna yepena baseme kina babokilo koyoka na malonga te mwana moko mukie abandi makambu mwana moko mukie olingi makambu minene tyo kozwa zembo ebika mama ndenge zalaka Naomi abi Miss na souffrir boye na bwaki na souffrir boye na libala wana na bwaki qu'est-ce qui s'est passé mwana na ngai na ekobota tant na ekobota mama na ngai quelque temps mama yeko récupérer ngai na zongi na lopangu ya ba mama na biso tangu na zongi na lopangu wa mama na biso na âge bolanda la famille c'est trop ça fait trop mal mwana yeko kokisaka ka 3 mois mwana tangu yé na famille ba mama plus biso to kola biso to vana na bandeko nanga mwana nanga mukolo mususu alali alamuki te bébé à 3 mois alamuki te akufi akufaki le 10 janvier bokanga date akufaka le incertain le 10 janvier bébé wana ya 3 mois akufaki Miss de Miss nazalaki mwana mukie esala inga pasi mwana akufi ba mama ba luku ba yeba te mwana akufi ndenge nini bakundaki mwana na vivre na ba pasi wana na continuer na ko vivre na ba galère wana ya kimobulu na akulis pona lesa libota pona milesa malgré nazo lesa famille naza mwana mukie mais mama nanga zondimanga te mama na ngai bandeko na ngai oyo na landi bazaka batu oyo soki aboti bayena bana kaka place wana ngai Naomi na aja muke nazo lesa nazo na quelque chose bana bandeko na nga balia na sali vraiment vie on a quoi ko sala ezaki na posa na ngai te na ekozwa zemi ya mibale na tonton moko boye tangu na zui zemi ya mibale zemi wana mibale na zwaki parce que pas eleka kinga tellement makasi malgré nazala mama mais mama linga ingate biso na papa na biso to sola sute to mona na te papa akoma na ye na komini moko boye kuna la kimbantseke na mwasi na ye nga na tikala na kati na mama na biso na ye kozwa zemi ya mibale tangu na zui zemi na ngai ya mibale mobali kaka ndenge zalaka mwana na ngai wana ya mibale na âge à 2 ans bébé na âge à 2 ans bébé wana aye kokufa alalaki alamuki te biso na ye kozwa zemi ya mibale tangu na zui zemi na ngai ya mibale mobali kaka ndenge zalaka mwana na ngai wana ya mibale na âge à 2 ans bébé na âge à 2 ans bébé wana aye kokufa alalaki alamuki te bébé wana akufi mukonili deuxième bébé nanga akufi le 10 janvier alamuki te kaka ndenge mwana liboso akufaki mwana ya mibale aye kokufa Miss de Miss esala nga passe avant que toi zona zemi deuxième tonton wana o akene kolika merci beaucoup Patrick idole de jeunes deuxième bébé avant azwana nous zemi ya mibale wana malgré bane kolingane déjà ba un bon tonton akutanaki na tonton moko boy tonton na lobi ke na ko aider yo aussi lisaba classe na yo na ko aider yo nde balingana ki na tonton na aider asilisi gradué na ye la famille malgré atangi quand même asisi gradué na ye
tonton wana ayeko tia ezemi tango tonton wana tia ezemi azuye babandi kovanda na tonton wana babandi kovanda mwana alali le 10 janvier moko boye mwana lamuki te mwana kufi 2 enfants bakufi le 10 janvier na famille mama na bango pe alobi eloko te baleli kaka ndenge ezala baleli bapanzi matanga Naomi alongwe place wana akomi kosala na aéroport ya Njili Nzamba sali Naomi grâce malgré nyonso ezoleka na vie na ye avandi akeko travailler na aéroport ya Njili Tango akomi ko travailler na aéroport ya Njili Naomi alobi miss de miss na kutani na batu ya bandenge nyonso batu nyonso batu ya bien bazolinganga batu malonga bazolinganga mama nanga asepelaka soki batu bazolinganga ngana yaka na mbongo na ndako tonton moko boy alingaki ngai aye to balana asepe na ngai to bandi ko vivre na ye alingi abalanga na yebisi mama mobali alinga balanga mama lobi mobali akoki ko bala yote Naomi mobali wana akobala yote to mobali wana bala yoto ngai na kufa na boyi libala ya bi mamu boyi libala pona nini abi na boyi libala yo muto sokipaka na bandeko na yo na boyi libala mobali wana na Naomi bakabwani akei Naomi abi Miss na vandika na libala wana ya bapasi Miss na vandika na libala na vandika na vi wana na komi na bomwa ba mbongo na ngapo na komi kosala na aéroport ya Njili nazokutana na ba bon tonton na babibali ya bandenge na ndenge mama boyi mabala nanga soki na tikeli mama mbongo biloko akolia tangu na kozonga mama tikela nga biloko te mengam na tikaka mbongo ba yaya na nga ba boti bana na lopango wa famille ngam na lesa bango Miss mama nanga toyoka na kate na tchaka kaka na se lokola na zape mwana caractère na kipaka te mama mukomso binanga Naomi na bombela ki yo tata moko boye yende mutu boko iko balana Albi Miss papa ngonani papa moko ya muluba na quartier na biso tata moko ya muluba ya mukolo yende mutu mama abongi selinga na bala nga lobi mama mibali ya ba jeune ba ye kolinganga yo lingi te ozopesa ngai tata mukolo ya muluba boye mama na nga réponse na eza Naomi yo yebi te ke mwasi soki asi aboti akomaka mukolo yo ndenge zana osi obota bana mibale oza mama yona papa oyo ekosala mabete alobi mama nga na kolingana na papa oyo te na boyi Naomi insistaki aboyaki papa wana akendaki papa muluba ya mukolo aboya Naomi aboyi Naomi abi Miss na continue kosala na aéroport na continue na aéroport na zwaka mwa mbongo na ngai na kuta na bato bien na yaka na bambongo na ndaku ba mama baliaka bamilaka bandeko nanga basi balinga ngate bandeko nanga mibali balinga ngate bat balinga nga eza ba cousine na ba cousin nanga nde bato balinga nga mena lopango o place na botami na kutani na bolingote mama mo abotinga mapesa nga bolingote Miss eko sala mukomsuka ne na sala na aéroport Njili na eko kutana na sango papa moko boya sango mokonzi alleluia amen sango wana alinginga Miss na linga ki sango wana sango tonto bandi ko linga na sango ayebisi ngai na bota na nute na vanaka na poto na mboka oyo boyebi bapapu bazalaka boyebi mboka ngo place bapapu bazalaka sango mokonzi alobi sango alobi na lingi yo mingi ngai problème na nga nazana ngo nazana mbozui nazana mbongo mingi me nazana mwana te nazana bana ya bandeko nanga babie nanga nyonso bana bandeko nanga donc bana ba neveu na ba nièce nanga ezana kombo na bango na juja ki bon na koma na mwasi nanga e na bota ata mwana moko na tikela ba bien nanga nyonso Naomi alingana ina sango tango balingana ina sango katukubianza balubaka bongo na baluba katukubianza mama lingaka bongo Naomi ayaka na bambongo Naomi akomi koya na mbongo sango alobi Naomi na lingeli yo na aéroport international de Njili te po okoyi kokutana na mutu moko boye akoyibela ngai yo
Bobi ka soki tonton moko azui jeune fille nde balengela ka bana basi. Ba tonton wana soki bazui mwana na moi muke mo lenge na ye. Naomi yoko sala susute, c'est moi qui va donner. Naomi ko pesa yo mbongo. Mbongo salaire no za combien Naomi? Naomi alobi par exemple salaire nanga ezali 1500. Alobi katuku bianza ezelo côté. Ngana zana mbongo nanga na ko pesa yo, je vais s'occuper de toi. Sango apesaka Naomi mbongo ya salaire. Naomi atika musala na aéroport international d'Njili. Naomi c'est une courageuse hein? Malgré les difficultés, mais nous avons sali grâce à Luki Moutou atangisa ye ti a komi ko sana aéroport Njili malgré bimina mibali po sunga libota mais libota ezongiseli ebola muté mais nzambe kaka nde mukunzi. Voilà. Naomi abi miss na ekokata. Tant na ekokata mbongo ekomi kokota na libota na famille mama moni mbongo na vanda maboko pamba te mbongo. Sango eko changa zemi. Sango tanga chenga zemi sango alobi non. Na lingeli yo ovanda na Kinshasa te na Kinshasa ba chéri, ba ex, ba nini ba koyi, ba yo fona longolo awa mbangu nazo kene na yo na Angola na Luanda a partir ya Luanda nde tozo kene na yo France. Na kovanda na yo ndaku moko te. Mais na rozala na posa obotela nga mwana azala na surveillance na ngai na Europe nga mona landela mwana na eba mwana na ngai azabie mama na epe azabie donc nga récompenser Naomi. Sangwa longoli Naomi na sangwa longoli Naomi ayena Naomi na Luanda. Tangu Naomi akomi na Luanda Naomi mbongo ezo simba mana maboko. Mais Naomi azana billet te. Naomi abimaka te. Naomi azana ba relation te. Merci Green Lemon. Merci beaucoup. Mais Naomi azalaki na billet te na Luanda. Naomi abimaka te. Naomi bakata relation na papa na ye depuis Kinshasa. Naomi ba mona sou papa na bango te. Naomi ba mona sou papa na bango te. Ba ebi ke papa ko azana na libala na mwasi na ye. Eloko nye salami Naomi tanga akomi na Luanda coucou à toi enfant noir. Tanga akomi na Luanda akomi ko vanda. Mbala moko papa ya ba Naomi. Papa leki ya Naomi na Luanda. Nde bakutana na Naomi na ba téléphone na ba réseau na ba téléphone. Papa ya Naomi na Kinshasa alukaki ayeba soki Naomi azawapi nde ba yako yisika Naomi azana Luanda bwebwe alukaki leki na na parti ya Luanda bakutana na Naomi. Donc papa leki ya Naomi azaka pasteur na Luanda nde mutabane moko ko solana Naomi komona na Naomi. Naomi abi miss ngai mbongo makasi. Esika na komi kovana na Luanda nazana basemeki tozazana basemeki kuna. Miss mbongo lokole loko musuna tindela ba mama bazwaka mbongo. Nzambe eko sala nga grâce na eko bota na boti bien makamnyoso eza kwa 3e bébé 2 bakufa moko yangoyo. Tangu na eko bota mwana nga ezalaki kitoko makasi na vane na mwana. Na koma kisiko na problème nini ba semeki ba koma isiko ko bundisanga parce que ndeko na bango mobali baza bayandi ndenge Naomi alobi bayandi ba telemi parce que ngai na komi na zemi ngai na zobota bomengo na bango nyonso ya bana na bango nyonso ezosonga na maboko ya mwana onga na memi na komi su na bitumba ya famille na nga kaka te bitumba su ya ba semeki ya ba